mais besoin kaka production moko yangola papa Nzoko Kimi. OK, merci. Okimi na ngolo tikala ti lelo. Tango to ya shiki bazola zu mwelo kwa moke apesi biso botia na poche. Détadui atia na poche na ye atindi mwasi na ye. Siko déta na mwasi na bana. Ngana na mwasi na bana ngai mibale. Na memena bango coupe ya moningi obe sapo obe yawe oboka boyambite badia boyambi. C'est na mboka ni badia boyambi. Yo zumbongo tia na poche. OK obite botika botia koluka. Après que ça bakima ote na tasimno vérité tinonga na tikala c'est que na koluka ce qui na dû c'est que na kozonga que ça na ko tourner pe lisusu boko sepela ngai na kimate a na ko tourner na zaki ki diba ne ba kela ko te na surtout ki zulabi oh ezoka si ba pesi mbongo noko ba peke mbongo delta to fana to sora ba pesi mbongo titi oh si c'est pesi boy na ko reconnaître ndambo bimisa ndambo na ko reconnaître e comme ko kita ndambo tina ndenge sila ongala keki sabo te koluka okaki sabo bibato bakimate même de que le yaza la kati ya Angola soka ye tie na plateau moko na ko changer maloba ngate na ko bandenge na ko babo siko mutu oyo amela yo soki lelo otikala na Angola eza pona Delta Force donc o babengaka mauvais souvenir na yo ezali ke Delta mela mbongo yango yo tika na Angola mais on gagne na golia l'équipe oyalia pour y aller sur le matin de montango na minute qui est même la banque ezali. Bonjour, bonsoir à tout le monde, bonjour à tous les abonnés de qui est Kelly Joyce. Vraiment, binonyoso ba bonjour, binonyoso ba bonsoir, binonyoso ba bon dia, binonyoso ba boa noite. Ndenge toloba kaka na Angola, tozana émission na biso numéro ya sika. Eza émission oyo tozolekisa ba artiste na bino oyo tobengi na masolo ya communauté. Masolo ya communauté eza esika oyo tobetaka masolo na biso entre nous, masolo na biso na communauté na biso. Donc lelo eza numéro oyo toye kozwa artiste na bino oyo babengi na kombo ya Papa Nzoka. Aza na plateau na biso ebele bayebi Papa Nzoka, ebele pe bamusu ba otuna Papa Nzoka azali nani, mais to découvrir tout à l'heure. Bomona bino mo ah ya solo to yebi papa oyo amesana ko sepelisa bino banda kala. Donc soki azana scène toujours bosekaka, soki ye amati toujours bosekaka. Donc tozana ye déjà on a plateau na biso o esika o wapi to lingi to yeba évolution na ye na Angola zo sala nini, na Angola sala ka nini, vie na ezo kende ndenge nini, azo travailler te. Donc ils ont na 4 émissions au masolo ya communauté ndeto betaka masolo yango. Donc sans plus tarder déjà na plateau na biso to kotisier. Bonjour Papa Nzoka. Bonjour papa, voilà to bengi na ndenge ya Congo kuna to bi bonjour na Angola waza botarde. Donc il faut comprendre, comprenez-nous. Donc tout ça botarde comme on dit ndenge baloba na portugais botarde. Ou bonne nuit, donc ça va mboka na biso, ça va bon après-midi, na ba bonsoir. Donc déjà tous en a Papa Nzoka. Na ça c'est pas papa Nzoka yeyo, papa oyo. Donc yeyo déjà to yambie na plateau na biso. Bonne santé Papa Nzoka. Santé malamu papa, ndengo kumwana ngai, ndengo utuko luka ngai. Santé ya malamu. Ok, santé Xavier, merci vraiment parce que c'est pas facile. T'as un moment où tout ça, les monde déjà obligé, les partout, mais ça là va kangi, côté monsieur bazo sala, donc on a ba problème où toujours coûte on a ba mboka mais au respecter. Mais au conseil du papa, faut que tout ça me beaucoup à l'état, l'état bi voilà ndako. Mais bilo kwa baba pas disango, batu bote ya kabiso, batu popanda ka sango, faut boluka kabiso tango nyonso tout. Donc on a moins liberté. Biso ça faut voir ndako on a ta masque mais te mes émissions on a ta masque zalité pour batu bana posa ba yoka na loba eloko nini oyo na bombeli bango oyo bombeli bango ba opanda sango. Oui
boni ba séjour ya Angola eko ke mo malamo boni musala na Angola musala malamo kitoko malamo mais na vitesse ya Angola na Kisasa mais Kisasa eleki mais babiso na mboka bato babi epesemela yo fuko na pe rythme ya mboka. OK, merci Papa Nzoka tokokoma esika oyo okomi wana tokoya na biso malema mais l'émission na biso eza na ba question parce que ndenge baloba histoire babosa na yango te pe ba changeaka pété histoire babetaka ya bato oyo bakufa to bato baleka na carrière ya moto to na vie artistique na bino eza na bato mosusu pe oyo bazaka na posa neti na mona bandeko oyo ya communauté bazotala biso bamoni Papa Nzoka bamisu bayebaka te Papa Nzoka uta wapi Papa Nzoka za nani asalaka nini asalaka wapi bamona kala pa baseki. OK, Papa Nzoka azali moto auti pa Papa Alobe Kimbatseke Molinga de Kizengi. Kizengi bobaka Kizengi Papa Alobe Nzoka uta pa Papa Alobe Kimbatseke. Esika wapi ngala bali carré na ngai esika pe moto abimisika na monde ya media na monde ya télévision bato ba Papa Nzoka na uti pa Kimbatseke. Le Kimbatseke akufa te azala bomoi o azala Londres papa na Petit Jean azali na bomoi. OK, Papa Nzoka eza kombo na yo botama nango to eza kombo yo na botama nango ezali chef o ba bengi Joseph mais kombo ya tete eza Nzoka. Kombo ya Nzoka kombo Nzoka zwango wana mais bakoma bangala koza kwa banani Nzoka funa Nzoki sambeli ba pesa yo to yo mo moto bimba ngai moko ndamuko na teli no na lolingo na kosala mais kombo na ngapinda foeza lisangi yaki sangi sabato passer patron Serge oboyi passer patron ngamo tenait na théâtre lelo yo ngamo tenait na théâtre kombo ya koko neza lisangi ngana mbusa te na moto ba ndundu papa Nzoka pasteur patron o wapi Serge pasteur patron pasteur patron Serge Mwembo. OK, moninga nga to connaître ya mokolo nga mbura moko to koli na ye passer patron yaka akina tonate baluba kwa tatuka lombo akufa biso banina tatuka lombo na ibara nanga ale Kimbatseke ko zwa biso tukuna kupa Kimbatseke na ndeto badi théâtre papa mba moko moto moko akokaka te mwana ngaba moko toko zwa delta kuta kupa Kimbatseke Papa Alobe donc delta no babokotsa biso tozo ko zwa kota kupa moto aliboso oyo akoti na kupa Kimbatseke zali ngai moto azwa biso oya kela ko bisa Kimbatseke za vie mobeti mondungundi wa jouer na minzoto wela ndeni lelo ngala se trouver pona na kima maloba note na komi na groupe Data Force tango Kimbatseke ke poto na Londres groupe sanini elali o batia ki kuna ba miketo kimi bango. OK, to kimi bango biso tikali par après Data ko kanga edzoko sala kombo yebani toke tout le espace bakimbangise wapi na wapi ba TKM toreka si le to tika na RTLGR sur ces années Papa Alobe Kimbatseke de ye moto aboti fondation surtout le lomo na groupe de force sani etelema ce qui groupe Kimbatseke ezakite mbe bato babi Nzoka te kuuta pa Kimbatseke Papa Alobe yango lelo yo bakoyeba Nzoka yango lelo yo tozwa ba espace nyonso to yo ba groupe Data Force eza source ngote Papa Alobe Kimbatseke. OK, ça va tozonga oza na mungala te na moto ba ndundu 100% mama moto ba ndundu papa moto ba ndundu mais tema ko vanda na bangala koko ya Serge passer patron a mbuza mama na moto ba ndundu mais papa na ye a mbuza na ko fana koko na bango ezaki soko beta ngola na beta kangola makasi zefo tamo ya ko nyama na ko kala mangala na bango ye na boka boyambi te mosusu na bombi ake église tango kwabo bwani ko swana lisusu yo tumwe kinga bwani ko swana ya mabeto bombi ya malamu to bimisi sekeza komona lisangi sangi sabato yango yoko na lata na nzoto rangai
place inspiration na yo et ce qui uta ce qu'on va quel tu jouer tu dis tataïti na tango na ko babo 16 passé par toi c'est oh pendant continue kata libota ngai moto tu quel tu jouer que tu tataïti OK wapi na jera mais en français abi quel tu jouer que tu tataïti et j'ai attaqué la français mais na ndenge ba buza quel tu jouer mais moto moyen bango mais passer partout dans minute à sekabi et joka koti na kata libota langa abisi seka libota langa ayebi c'est que na koti na kati ya bambuza ndenge bazaka suka du mbeli machete abima ke muna etumba mbeli ya mbuze zonga pamba te foma kile tanga soke bi pamba fo ko pesa likembe zali akata nzita likembe lakisi te ajokisi moto mbeli zongi na ndako nyoso na kanga yango ngana ya moto ya katolike na botama ya katolike na koli na katolike nazali kolisa na kati ya katolike na molende na kati ya bumbu ya Saint Antoine ngana nazali moto ya katolike OK azane mo catholique azana moto abandunda aza mongala temba msu ndenge to mona kaena ba scène nazasi histoire ya moye moko azobeta po histoire bakosa kango te histoire ba changaka te donc ye moko azobeta histoire ya carrière artistique na ye. Donc vraiment James Makengele motema ya Kiesekeli Joyce Bambote ebele bisika oyo bino bozali vraiment émission na bino yango yo tozo komba malembe papa Ejoka siko tibo bandi ko évoluer bolongwe pas Delta Force parce que boyaka production na longwe pas Delta Force te na longwe te ngana Delta Force we a la kati yango na yebo na kati yote na lingi na koko na merci na yoki loba bafani na kimite me aloba na ko répondre lelo okimi po ye mopa atuna ka bato kofi yote atuna ka na ko répondre boza kimi bozalaki bolongwe et pas papa Kimbanseke n'est-ce pas ake poto groupe bomoni ba mike boye et pas boye bosangani na Delta Force mais bozwa kaka production moko ya Angola papa Joko Kimi. OK merci okimi na Ngolo tikala ti lelo production moko ka okimi papa jeunesse si na si na ko répondre ba fan azali moto awuti koluka mais akometi na suka te so ko bangi na suka ba tunga motu note habite ngana kimi na kati ya Angola motu akimi na kati ya Angola akomona ngate funa bonga no nage ko mukanda tisi ma koza mukanda le na ngana déplacer na bokolo mais c'est que na kima kite to na Delta Force motu ya so ya shiki bazola comportement mais motu apesa nga pongi ya kolala c'est que dili finzonzi wapesa pongi ya kolala wakamshipo utapese pongia kolala na kimate tango to ya shiki bazola zu mwelo kwa moke apesi biso botia na poche Delta dui atia na poche na ye atindi mwasi na ye siko Delta na mwasi na bana ngana na mwasi na bana ngai mibale na memena bango coupe ya moninge obe sapo obe yaye oboka boyambi te badia boyambi ete na mboka ni badia boyambi yo zu mbongo tia na poche OK obite botika boto ya koluka apoke kisobi bakima ote na tasimno vérité tinonga na tikala seke na koluka soki na dui seke na kozonga kisasa na kotourner pe lisusu boko sepela ngai na kimate a na kotourner tango ya kokuta ngai ya o mopo mokonjiti ata pe producteur o apodi ngai film ya bosoto mopao ko jouer kwa loi journaliste boté mais politaire o lelo biso na Angola atato zaka to nie moto mais ata lelo kwa mokato kanisaka biso baso lelo po boyeba biso eza mopao lelo aza journaliste mais aza politaire o lelo asungi biso na kati ya Angola na moke na ye akobimisa o lelo biso lelo tozali lelo mais lelo ata afongoli chaîne ne akomi journaliste mais ko sakanete yango na ko limbola bino mais lelo ngai to na kata plateau tout le monde ko tuna na limbola yo siko bino boye siko bokenda ko sangana Delta Force azaki leader na bino comme chef du groupe to azaki collègue na bino OK merci nelo konyo surtout basalaka ezana moto azwaka likanisi yo babenga kayenani si moto azwi likanisi fondateur OK
ya kwa fondateur azui likanisi ponga la gena likanisi wana te na gena likanisi na kena ngai na continue vina ngana na bana ko ya makela wishi negazo kusoma nguba maleso koteka ya azui likanisi ezoka yaka sika za fondateur yaka yozana eloko mona kati ya nzoto no miyeba kate omo moto azana eloko na nzoto nzamba apesa bomengo amiyeba kate atambo ya koka nyoka yaka toke na ndenge lelo tokoma po babi ezoka yebani papa nzambe po apesa odo zali sekite ndenge apesa odo ya kosunga bato osasi moto filme osali boye boni balio bambongo tika po ezali dona yo me balio bambongo bakati yo maboko te ozali lelo tosone émission te mingi babite ezoka babebana na kofi lelo ngalo toza te me koma siko za na dona ezali dona yo ata moto abeti tolo kofi akotikala kofi mopa oyo ete toza na ye mingi bagangi basali boye akosabo ngai na kofi oyo botikali na soni ngai na koti na émission nasali alors soki kobati mopa azali bakati mopa moboko te soki filme ne ezali nasaki filme te nasali yango mpo bati mopa azali ozali papa osangisaka bato ndenge kimbatika asangisaka bato ndenge mopa ozala kati ya ngola ata moto abeti to na to biso basoka na nsima na yo yayo nakofela to te nalobi verité ya likambo ok nalobi verité ya likambo ata tokewa mopa ndenge osungaka biso alors moto wana ntango na ye ezalaki delita ntango abeti mbela na ye seke ye azali fondateur mayebi te ezoka aza nani ezalaki apedete ezali ngai biso bato kokamba me lelo oyo soki okenda kisasa komwa bato beyebaka na groupe bazali te oyo tokakenda bango bapanzana me soki ngai lelo ezoka na zongi na kisasa seke tout le monde bakozonga soki ozalaki deuxième boye coopération boye spectacle bazwi mbongo merci merci kobate deta melio mbongo eza kwa babi mayala mosolo cameraman zwa mbongo bapesi yo mbongo o kofi yo yebi te ngabi mayala zwa mbongo soki boke oyo botia mwa basado oyo bozwa ya kolia yo yebi te sima mikoleleki okobati bapesaki mayala mbongo yo sutuka boye mwasi mayala ya kisasa abeleri papa natie mbongo na banki ese bameli yo nazaki kidiba nebakeloko te na sutuki zuyabi ezoka si bapesi mbongo noko bapeki mbongo delta tofana tosola bapesi mbongo chichi sisi opesi boye nako reconnaître ndambo bimisa ndambo nako reconnaître comme kokita ndambo tina ndenge esila ongala keki sabo te okoluka okaki sabo bibato bakima te même dès que tu es là la kati Angola soka ye tiena plateau nako changer maloba na ngate nako bandenge nako babo sikoyo mutu oyo amela yo soki lelo otikala na Angola eza pona Delta Force donc o babengaka mauvais souvenir na yo ezali ke Delta mela mbongo yango yo tika na Angola po monite o pala nga eza souvenir mabete po nini soki Delta pasaki groupe te mbenga na Angola te donc pona yo récompense ndenge ndenge ya mémoire na Angola mabe ezali te yete moto amemi soki groupe ezalaki non na groupe de récompense alia na mbongo mais essentiel yo ko na alia na mais onga na golia eleki pe oyalia po yalia sur le tango motango na minute qui sira même na banque ezali donc si c'est compensé na comprendre que azana na raison pour tant que chef du groupe tant que fondateur donc azwa là wana adama yango mais alia mais a perdre moto ya monene olandi yo moko olanda ke binga te na landi na TV bako banini bako baba noko ozala Angola ozukutu mokanda olingo ya kisata zote ka lopango ngasa na monene na mokete na monene sukiri na nene za kisasa na bide kaka mekedi bolana kakate ya teja bide ya aye kisasa koningala o kisangane obumbashi matade koninga bite akomi azoki motote azo kwa edzoka okojo edzoka za bomoye okokoka te ya okoka bo ambite okokoka te tango la mataka yo ataya bangina
okokokate akeike butu yakwe obizo bambuza te zano wana elino wana yakwe nalelango nalani wana kofinde mosantu wana yote nanina manda kuna papa nako kwa roba na zongi sikoyo bien sûr donc lokola amelayo mais asala bolamu ndenge amema na ngola yango tikali lelo ozo ko évoluer na ndenge na ona ngola na mopao na bakaboye moto abanda mbongo na moto usukisa ebite to sa no filme otika ngate obite moto abanda mbongo na moto usukisa barobi to mopao okangisa nzoka okangisa ngate to tika ngela na plateau na oti moto abanda mbongo ebite moto pa kusukisa mbongo to yebiyete seke kaka nzambe to ko dependre na nzambe ndenge kaka obina film to saka pa kimbateke eso kausali moyibi oyibi pai pai ya sango lero tatuka lombo akufa mopao eloko eleki nzambe ezalite eloko eleki bolimbisi ezalite yo limbisa ngati ngai tozana ngana yo eloko ezaka na zimla limbisa dele ate bele ya mbongo yango alia eza te ekotikala boka mokili aza ennemi na nga te kape na ennemi na ye te soki asali filme nakokenda kojoue meme ndenge oyo eza soki asali filme nakoya kojoue soki lelo ozwi mbongo koti na libenga fo nasepela nakumisa nzambe po olobi na ntongo nakolia mpe koleka nakoleka mopao oyo yabi zwaka million mopao yebi moto mpe abunde etumba na kati ya kompani na ngai tika jwa kaka ata bato balobaka ata na mabe na ye okopesa ngai nde mona delita azali moto kasi nalimbisa ye nana likambo na ye te alors merci vraiment babone na biso bozo continuer na kolanda émission na bino papa Edzoka atika na ngola ba message botinda ba message na tuna ye akima na ngola naza si bozi na kima te bokisa lingala na kima te lobo tikala na ngola ko bako kima te no biso ko kima lingala to benga ko kima non lingala ya pauvre lobo tikala na ngola bokisa lingala mo Paulo za moto bozanga lingala OK atikala na merci zama za kumu atikala na ngola ba raison na si a pousser ou à avancer ba argument na ye o eza valable ki akoka kozonga kishasa mabo pamba te bino boyebi ndenge to évoluer na RDC na biso donc yango atika na ngola vraiment ba question na bino ekomi pe réponse na bino epesami papa Edzoka siko na ngola ngo oyo otikala to kima évolution ya musala bozo sala différence ni eza entre Angola na RDC OK na ngola to tikala na moke to bundaka kaka babiso ye na mboka ya bato foko to sa mibeko ya mboka OK soki lui ekoti na mboka foko to sa mibeko ya mboka lui ekoti au monde tie yebi bato asina na poto na mayana yango coronavirus biso awa na Afrique toza na malaria na typhoïde oyo to maîtriser nango ato to kufaka lango mais bango ate sisi bango toko to sa bite moto basanga mibale mitano te yango moni te moi baisse ça nini ici kokota mais ata ndengwana to ko sebe mission mais na ko bombama mais na kisa to bombama bote ikoza na plein air ya bato ba mon émission ba poser ba question ezo ko tika pona nini boye tout ça limité OK mais musala ko salama nazali pe na kufina note na ko sala bino ba fane ndenge bolingaka na ko sala mayala mosola déclarer bité chapelet zate papa ebunga chapelet katalaki basola ba kangakinga babenga jove na kati ya ngola jove akisoka mwana moke kota ajabone ma defa jove au ça du portugais bitabi portugais babi 140 natabo chapelet katani na juka kabelamba na kendako yango wana ça va mayala mosolo mon réalisateur vraiment balancer ba image totale musala oyo papa Edzoka zo sala awana kati Angola respect date soki moto amokonzi akoyeba eloko foto sa bayikele polio ozaka eloko mama na mana rete na kisasa bino mbale
piscine. Okay. Yo. Merci wana bouti kolanda ba œuvre balobi ba œuvre nde mutu elobaka tokoki kolobaka kaka na munoko te mais il faut aussi na ba pratique wana to uti kolanda ba œuvre ya papa Edzoka na kati ya Angola pona kolakisa ke artiste akufaka te artiste partout azali ako démontrer de quoi oyo azali capable. Papa Edzoka tomoni misala oyo ozosa na kati ya Angola, ça va, merci quand même, félicitations. Sikoyo projet na yo osala groupe na Angola to ozo travailler kaka na système ya Nzonzing. OK, na Angola na ko travailler na système ya Nzonzing mais na groupe na ngai. Oyo na groupe oyo soki na bina bana film be bande ko musuba sani ba ko epole ngai. OK. OK, Papa Edzoka azana groupe na ye, donc j'espère que ndenge ba misala nanu ezo sa mate yango moye ba répéter zate. À la prochaine fois, tokozala ensemble na répétition na ebisika au groupe na ezali tokozoyer vraiment mobimba na bana na ye oyo azo former awa na kati ya Angola. Siko na kati ya groupe na bozo évoluer ndeni. Pour évoluer malamo na moi moke o loboko ndenge pesaka. Mon papa apesi moi loboko. Je dis Mercedes apesi loboko. Quand tu vois m'apesi loboko. Sami Bela apesi moi loboko. Ya leo makobo atika kabato te na kati ya Wambo. David Pires d'Angola atika kabato te. Amega de Newande so apesi loboko. Bongo bana protéger ses maîtres. Jise Faro leki ya Alain Vision. Bino ba so ko soutenir Edzoka. Malamo bato ba ko soutenir bango so ba soutenir après ko sa mosala de ce que groupe ya malamo. Groupe eza malamu Bertila Diebenge la maman de Ebenezer Matuka Mankoi, la brésilienne Bambote Esika Ozali, Guylaine Kikata, vraiment la brésilienne Bambote Bele Bisika Bozali, vraiment Nzambe Abatela Bino Apambola Bino Bisika Bozali, qui est ce Kelly Joyce, motema ya James Makengele, n'Angleterre Bambote Ebele Bisika Obozali. Mama bienvenue motema ya Edo na kati ya Londres bambote mama vraiment bisika bozali. Arlette mwasi ya mabondeli Arlette mwasi ya mabondeli yo penza sava abonda ka pipo na nga Arlette bonda pe na ngai e ko mamu Arlette mwasi ya mabondeli merci na mabondeli na bondela ka pe pona musana biso bondela pe pona ba artiste na bino congolais bondela pe pona communauté na biso vraiment ekende liboso. Merci Papa Edzoka to komi ko cité to komi na suka ya émission na biso. Mais na question mona tika kinango na kati Angola to landi émission moko boyeleki oyo ndeko moko mobile artiste na biso Je t'aime Kaninda o babengi l'homme du moment o babengi leader ya pembe azo loba likolo ya bandeko o ya basi bandeko na bino ba artiste ya basi abandaki na top
na Gabriel mais na minute oyo aye ko toucher personnalité ya Mirayesa na yibite bandeko banana bana mosalo yo pa kimbatie papa Robert alakisanga ko finga te polémique te conscient ko pesa pa jeter mais aluka changer ndako nyonso tu baswanaka bafinga naka babundaka mais sekelanda ke bimaka te jeter mais zala mokolo baza bandeko na basi keke so mabe ezali yo zala mabebele osala baza bandeko na basi lelo bimisa sekele ya moto finga moto eza mabe lelo tovandaka na yo ensemble un jour pe kofinga nga papa zoka tovandaka pa kadikadima moto aleki basi ebele na mbongo na kimbangu apesa ko conseil mingi lelo mopa wakoloba boza soni nana ko produit yo lelo ko yo ko beta bo oko tourner na nani tozala bato zonga moto ofingi Miraeza ofingi Mama Top ofingi Gabriel bandeko zala moto conseil na ko peso luko changer sale mission senga bolimbisi eloko lembi bolimbisi yate papa masumu auta kisasa ya po ko pemino tori bobundaka na libuto so babundaka bosenga bolimbisi esila yo zolo kwana otiana motema olakisi pota obite bazoki sangai yango le finga top obite to pasa ndumba Gabriel za ndumba est-ce que ça des preuves que ndumba na bango pour nga para nga baza ndumba te pour moi si nous soit bien que ndumba luka o changer langage na yo devant bandeko na yo senga bolimbisi soza mwana maele conseil na peso senga bolimbisi en tout cas papa bongwana na bandeko basi biso toza pepsoda bango baba brosse na biso to luka to changer ko fana bandeko basi eza lokwa toza bato to teaka bato to ko teya bato kaka biso na biso to finganaka toza na bolingo te to koleka to lakisi to bolingo te tango fingi ndeko na mwasi oza na bolingo te benga ndeko na mwasi olobilinga mabe boye bobongisi yo leki na émission fingi oyo na miso bato soko pesi moto 1000 kwanza olali na ye oza na épreuve ya bandeko na basi basaka musala wana ubeza sentiment sali yo naloba po ne bato nyonso bazala nsima na ngai bandeko bakolanda bolandi maloba me boye bakolimbisa mpo na nga nasengi bolimbisi boye bakolimbisa tozali bana tata moko mama moko ndenge tobayaya tomoka boyambi te biso ta katolike biso ya katolike balakisi kofinga te mama moninga mama papa moninga ngai na kofi tozala meme meza bato bele kolekela bango ndenge naleka na émission ya kofi kufezaka poditeur na ye apodi ye babebali yeyo tozala kofi malamu pourquoi pas yo j'étais moza bandeko na basi malamu yango te soki lelo bafingi mama no be ndeko na moi soko sepela te ya malamu te loko changer soko ko changer te un jour okobate ndeko nanga otiaka nga me lelo na dindi nga bandi théâtre lelo te na 83 c'est que na espérance ya makasi tango intenseza yango moko te bako changer soto ko changer te ya malamu na ndimaki te mayala baso yango ko filmer nga et c'est l'époque na époque ya Jean-Marie Luzingo ya Petit Péola ya papa Kabi mais lelo ekomi tango mayala fona kumisa mayala boni biso bolingo zali te ndeko changer mikiti sa kaka bandeko zo finga okoluka bango tourner na bango soki baboye ko tourner na nani ok omiye ba yo moko merci le message est passé comme on dit message est commis et l'équi par rapport à ba propos ya ndeko na biso je t'aime oyo alobaki liboso ya bandeko basi ya mabe ya kofinga ya kochola même shusha alobelaki shusha shusha alobeli tike loko wana ya malamu te
maman na Manassi alobelaki yo otosa elle lema motema ya Mireille Lema na kati ya Angleterre bambote ebele elle lema motema ya Mireille Lema bambote ebele pichu bichwangu motema ya Générose pichu bichwangu motema ya Générose bambote ebele pe bino nyonso bana ya Angleterre soki olingi kolia biloko ya fresh bokende epa ya Générose bokolia bokotonda babiloko bende bimisaka makila oyo bimisaka mafuta oyo bimisaka mai bokolia bokotonda pe mbote lisusu na pastor Jacques Nzoma pastor Jacques Nzoma motema ya mama Achille ya église Hope of Glory Church donc église na bino Hope of Glory Church vraiment pasteur Jacques Nzoma na mama Achille bambote belé bokamba toujours mabondeli nzambe akosunga biso mbote a Marc Jacob mbote lisusu na pasteur bienvenu Yunga na États-Unis na Washington mbote lisusu na pasteur Lievin Lusweki na États-Unis mbote na bino nyonso na Europe bato nyonso mesana kolanda Casa MM Production pe bo continuer ko s'abonner na Casa MM Production oyo ezali chaîne na biso vraiment beaucoup bon na pas tant bote tala degré fimila oya na nga degré fimila bi après modogo wala na kana forme degré fimila mbote mingi siko zali zamba pambolo pourquoi pas na Denis na kati ya Bruxelles mbote mingi JC Maere mobali ya Janine Mwane Veste mbote mingi Kasimi Maungu mbote mingi seke na pembe na bino okay. Merci vraiment na bino nyonso zaki branché na bino nyonso bo ande kolanda biso na bino nyonso bo disposer tant na bino pona kolanda biso vraiment bambote belé merci nzambe apambola bino merci nzambe mona bino à la prochaine occasion tokozana bino na numéro mususu ya sika bye.